et le mokili mobimba bayebiye yo en tant que papa sentiment nini yoki ko manifester est-ce que ezosala yo isengo est-ce que ezosala yo kanda est-ce que ezobangisa yo ça c'est nayebi ndenge ya répondre yo okoti mwana ata nazala ozomona azoza papa $200 yango fozala na esengo mingi mpo mwana bando osalisa yo basi ya biso bakolo ezalaka nini okoti mwana ekosalisa yo na ye abando osalisa nga ezosalanga fiere eza fiere monene likumu monene epai na ngai koyokaka mwana na ye aza boye eza esengo nini efozala na esengo mingi oyoki mwana na makambo ya mabe azali boye nde epesaka mabe mais soki ozoyoka ye na baréputation ya bien eza kaka bien eloko moko eleki wana eza te ngana ezali awo komona papa lelo zwa boye mwana moya ya koluba yango eza te papa c'est ça. Voilà, c'est que question suka kozala na conseil moko okoki koprodiguer ye en tant que mwana azotambola na mokili oyo makambo eza ebele conseil nini yo kopesa en tant que papa mpona kosunga ye conseil oyo nakopesa ye kaka alanda kaka makanisi ya malamu kotambola na bato ya mabe te parce que epai na biso balobaka soki otamboli na moyibi moto ya moyibi okozwa moyibi otamboli na moto ya mabe okozwa mabe moto ya malamu okozwa malamu ifa alanda kaka directive oyo azwi wana nde ezali bien pana ekotombola ye ekokanga liboso kozwa eloko ya moto te koloba makambo ya lokuta na monoko te moyibi nyonso ewutaka na lokuta ta nzambe alingi lokuta te alors ametenire kaka ndenge azokende wana na biso te kaka nzambe asalisa ye. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping eye bana ya Canada bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Mwana changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 ti le 2019 koli yango yate oyebi ke eza la même passe agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les gens li kokomate mbala moko papa ni eza kulelise yo donc c'est moi c'est ma case JB service eza kaka on est ça c'était mais ça ce soir kuzanga kuiba eza diwe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza pona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odinte maman odinte ayenzila moko na biloko mamadi oui nayenzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosa mosala mpona bino anja mundeli te mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service
mikolo iba bazo luba keleka papa fwanda leo mumida. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Si nazali mwana na ngai tuvendaki na imuka malgré tout mba navandaka na kusasa awa te nazalaka kaka na intérieur et chaque fois tozala komonana nazalaki oya tovanda awa mama na ye lera ye nde atikalaki epai ya moko na ye nde nazalaka kaka na intérieur esima aza nano moko mayele azalaki kotanga place na ye na ndenge asilisi eye kokota na mosala ezozala ni journaliste tout ça mwana ate ovandi na ye me lokola makila na yo fo oyebaka mwana oyo aza na mayele me mpo na mayele bani na ngai bazalaka na mayele parce que makila na ngai eza mwana nyonso azwaka tata na ye mwana soki okolisi ye ovandi na ye esika moko te okopase oyo mwana na ngai oyo aza na mayele epa na mayele nayebika aza na mayele. Merci. Bongo mpona ndenge akomi kosala fierté ya mboka elo mokili mobimba bayebi ye yo en tant que papa sentiment nini yoki komanifeste estce ezosala yo esengo estce ezosala yo kanda estce ezobanisa yo ça nayebi ndenge ya korépondre esoki oboti mwana ata nazala ozomona azoka papa $200 yango fo ozala na esengo mingi mpo mwana bando esalisa yo pase ya biso ya bakolo ezalaka nini oboti mwana ekosalisa yo me ya bando esalisa nga komi ezosalanga fiere eza fiere monene mpe likumu monene epai na ngai koyokaka mwana na ye aza boye esengo nini ifo ozala na esengo mingi oyoki mwana na makambo ya mabe azali boye nde epesaka mabe mais soki ozoyoka ye na baréputation ya bien eza kaka bien eloko moko eleki wana eza te ngana ezali awo komona papa lelo zwa boye mwana moyen ya koluba yango eza te papa c'est ça. Voilà, c'est que question suka kozala na conseil moko okoki koprodiguer ye en tant que mwana azotambola na mokili oyo makambo eza ebele conseil nini yo okopesa ye en tant que papa mpona kosunga ye conseil oyo nakopesa ye kaka alanda kaka makanisi ya malamu kotambola na bato ya mabe te parce que epai na biso balobaka soki otamboli na moyibi moto ya moyibi okozwa moyibi otamboli na moto ya mabe okozwa mabe moto ya malamu okozwa malamu ifa alanda kaka directive oyo azwi wana
ndezali bien kana kutumbula ino kokanga liboso kuzuya eloko ya moto te koloba makambo ya lokuta na monoko te moyibi nyonso ebutaka na lokuta ta nzambe alingi lokuta te alors ametenire kaka ndenge azokende wana nazozo te kaka nzambe asalisa ye akende liboso. C'est ça. Bon, merci beaucoup papa. Ok, merci. On va continuer pour ça documentaire on peut se tenir la bande. Ok. Merci pour la Ok, merci beaucoup. Merci. D'abord, bonjour à tout le monde. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Omos Baïniam dit la noblesse dans le sang. Je suis né le 10 mars d'une certaine année. Je suis le fils de monsieur Omos Vicky et de madame Bomengo Antoinette. Je suis journaliste ici en République démocratique du Congo. Journaliste et reporter, bien sûr. Pouvez-vous nous parler de votre cursus tant scolaire que professionnel? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir journaliste? Il faut dire que depuis mon enfance, je pensais à être magistrat, soit avocat ou journaliste. J'avais, je peux dire, c'était une passion pour moi de défendre les autres. Donc je nais avec depuis que j'étais enfant. Alors il faut dire que je fais mes études école primaire, collège Saint-Baptiste dans la commune de Guiringiri. Et puis juste après je suis allé continuer mes études secondaires vers collège Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. C'est là où je finis mes études secondaires en pédagogie, l'éducation physique. Et juste après, je suis allé à l'ESFORCA, école de formation des cadres, parce qu'il n'y avait plus de place à cette époque à l'EFACI. Alors là-bas, je fais l'informatique de gestion. Comme le journalisme a été en moi, juste après, je suis allé dans des formations pour ajouter encore quelque chose. Et en 2009 ou 10, si je m'abuse, j'avais intégré Radio Télé 7, là où je fais plus de 10 ans. C'est un peu ça. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Cédric Mouchetoumen. Est-ce que pouvez-vous vous présenter devant... Bon, brièvement, je m'appelle André Ncheka.
Voilà, je suis ingénieur technicien. Professionnellement, je suis réalisateur. Réalisateur. Voilà. Depuis un temps, on a toujours constaté, vous avez été toujours ensemble avec Homos, la noblesse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous étiez connu et comment ça a été votre début? En fait, moi j'ai débuté ma carrière dans le monde médiatique. Okay. Donc voilà, d'abord à la radio, qu'on appelle Radio Sambo. Hein? Vous connaissez Radio Sambo, non? Donc c'est là que j'ai débuté ma carrière. Et voilà, vers les années 2000, c'est pas moi, 2007, 2008, de Toyambaki, monsieur Homos, qui est à mes côtés, qui est en train de conduire. Et voilà, Toyambaki est dans Radio 7, Ngai simple régisseur. Et Bayaki, c'était toute une équipe. Hein. Il y avait Oxygène Ntumba, il y avait Serge Kant, vous comprenez. Il y avait Godard Mabakai, il y avait aussi Patrick Mboyo, donc Ezaki, équipe Moro, il y a Somo, série Radio 7, Radio Sambo. Donc Ezaki, donc au Pessi Mboa Boy. Bayaki stage ou bien Bayaki? Non, Bayaki Moussala stage Ezaki Tezaki Moussala. Et voilà. Naïba qui est la période wana. Et puis particularité Ezaki nango tango oleka na plateau na studio. Ezaki mungongo nae. Mungongo nae série wana o aza nango ça n'a rien à voir. Wana zaki na les grands kundulu soka besoin micro au sentir penser que oui basse na basse moko donc zaki mutunyo si fallait cha okaka vous comprendre. Alors tant on va ça ba débat na bango ba animation na ba Oxygène Ntumba ba Serge Kent yeso ka ju parole au ka penser que ba très blé koti au ka penser vous comprendre. Donc voilà, début na Ezaï Bongo et à Bandagi na radio, Mouké, tango vendisi radio, animation, à ba tranche matinale ou bien ba tranche payamo, il peut avoir ça là, émission ba dédicace, ba émission musicale, ba animation sur les vécus quotidiens, il y a ba quinoa et tout ça. Voilà. Azako Salango très bien. D'abord Ezaki équipe, comme c'était le début. Et puis par après, Akomaki Yemoko ko sala biloko wana nyonso parfaitement. On a créé des émissions telles que Sujet du jour, là où on traitait des sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général, ainsi que Dédicace en or. C'était une émission de divertissement. Donc à Kendagi, progressivement, à longueur na radio, Monique et Aza intéressant. Récupérer la télévision, voilà. Et puis série wana déjà abimisaki déjà Nzembo. Oh, mais pourquoi abimisaka album depuis abimisa chant wana? Ba série wana chant moko ayembela Congo. OK. Bon, on a dit ça on peut mettre na palola muke. Chant wana. Oh, comme kaka pour rappeler puis pas tout. On a évité ça, on s'est rappelé ma parole nyonso mais Ezaki bon nga yemba kwa papa wemba. Soyons tous unis, totangana bana Congo. Bitumba kawela na ezana tina te. On sentit c'est que on sentit timbre. Et puis ça patriotisme Ezaki déjà. Voilà. Et comme les choses ne sont jamais dues au hasard, nous avons à ADG Nabiso. Ok. Où qui très épris à sens à patriotisme très élevé. Alors, Bisso, n'a pas technicien, n'a pas animateur,
mutuana penza akotisa biso penza dimension moko ya patriotisme ya kosakana te. Tu comprends? Dit to cheminaki ti tosali environ 14-15 ans na radio télé Sambo. Oza actuellement lelo. Oh lelo to benga télé 7. OK. Bon alors voilà linga ya bi télé Sambo. Voilà. Donc c'est un peu ça quoi sur le plan professionnel. Ce que je peux dire à propos ya moi ça moi qui on a la question mais comment supplémentaire dozo comprendre que aza na ba qualité belé na ba couleur belé za kati na ye mais depuis wana secret na ye yo mtuzaki ya mpanzi na ye secret na musala ezaki nini depuis ce temps là ko sala pour komona lilo ko sala 15 ans na TV ça facilité c'est pas donné à tout le monde. La qualité na où est celle qui a gardé ka standing wana ezani. C'est que les ana humilité hein, humilité et puis koyoka mingi kolobaka muke. Comprendre? Ba reproche nyonso ba critique, il faut que nous toujours dans le sens positif. Je crois que qualité wana azanango hein. So yeli remarque, yeli reproche avec beaucoup de considération et puis on m'a rectifier pour le futur. Aux hommes, et ça, je crois, c'est cru à Zanango et puis recherche, recherche. Les autres ont internet, livre Zali, nous avons bien des témoins vivants, tout cas, une société quinoise. Ils ont inspiré Bisso Magambele sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans de la vie, source d'inspiration et dans la société autovandi. Je crois que c'est la force. Et puis, Bisso en tant que réalisateur, je me rappelle qu'on accompagner Moussala Naye, qu'on fournir Biloko Yesengeli, éléments, point de vue et tout ça. Voilà. Tout le monde est réalisateur, il y a des journalistes, des Songi Kota, mais Bino nous a toujours ensemble. C'est créé na Bino Zani. Batu bakabana mingi makambo mwasi na makambo ya lokotro dinero. Tolo ba depuis un temps Bino tika. Caisse. Otikana osana te bona mikeke boki. Na éviter bon ben ma problème est en akate. OK. Mes ententes pèsent à la ka. Batumsu somo na ye atuti sibino mitu. OK. Neti tozalaki wana yoka oyo ebite. Neti jo moko na oloba kombo na yete ayo. Ebite mutu wana atika ki autant. Menga na moni autant te. Landela ozomona. Or ezo biloko bongo esengaka za retenu. Il faut en retenue. Oyoki bon. Observer nan. Soko za mutu a shosho na minute wana. Au CD na intox wana au babysitter mususu ezango ya solo te, tu vois. Donc problème yaga, mais il faut toujours savoir gérer, il faut savoir et surtout il faut pas toujours être comment dire bakima bakati kotak oyoki likamba mo réagir, non. Il faut toujours prendre le temps ya ko analyser hein. Likambo moto ya ebisinga est-ce que ça ya solo. Et voilà ce qu'on veut vivre bon au moins que ma problème penza et bandozalate surtout problème il y a mbongo mon solo le gars moninga zoaki yozite et puis ça monte en passe ma problème sous moi si donc ici ka moninga zolinga yo pe ko cha misukuna on a le cas problème mais ceux qui osent éviter biloko wana je crois que on va en bino bien sans problème. Donc c'est ça. Tu as déjà Bandal awa yo Bandal ils ont représenté nini? Non, Bandal les ici dans la colis hein. Ah bon? Bandal les a fief pour nanga. Pourquoi la ngiringo to kuna de? C'est les mbao. La botami c'est les mbao pesa commune on va commune tout. C'est les stone. Mais la botami la commune à Barumbu. Et puis Bandal na yango na 88. Ti na
En 2013, quand j'ai acheté chez moi à Limité, et puis je suis allé directement, donc Bandal et la partie d'Amouyanga quoi. Je suis dans la Bandal, dans la Ralaise, parce que ça Messika, dans les récits qui vous jeunesse, dans la Colia. Donc, la période où on a eu, c'est si je comprends bien, on a une naissance, il y a un mouvement, il y a une musique à maison mère. Non, mais fréquentation absolue est à Wenge. Je crois que patient Roussangui, Loudou, Maza vivant. Donc, à vous témoigner, patient Roussangui, oncle, la PC Bambo Tébélé. Nous, on a fréquenté beaucoup Wenge. On connaît aussi beaucoup. Et à bout d'avant, même tous les journalistes. Donc, Wenge, on a vu sur mon corps. On a beaucoup fréquenté les milieux. Et puis, on a presque tout. On a autant de commoder. Donc, puis voilà quoi. Donc, il y a un mot dans ma carte. Bandal et à ma belle. Alors, Zongeli na Makamutoza Oloba, revenant nos moutons. Messieurs, on montre la noblesse. Tango côté dans le monde professionnel, la difficulté de nous rencontrer qui n'a pas début na yo et puis na parcours na otilelo. Bon, l'eau tout est bien dans la facilité hein. Vraiment on a pas de belé le loba ya na métier journalisme. Souci na bango za ka liboso koye bana facile. Aller à la TV, baye ba aussi porter des propos au monde la génération le nouveau monde. Les journalistes va changer la chaîne loi amicate à mamé patience exacte le gars dans la chaîne le bazar ou alinga zo mutuka rapidement oui donc alingi baye sur tali André Ndjeka la génération le lot au tali observer au monde là qui c'est rare où tu vas journaliste avant une chaîne pendant 14 ans c'est rare netio les hommes à féliciter. Merci. C'est que nous avons pour bêta record à longévité là une chaîne de télé bongo. Là le bac ils ont patience. Patience et puis koye beloko lingue puis kolinga musala. Tu vois? Donner royo ka trop ba 3 ans qui liboso na biso parce que batolo là ba Freddy Molumba Kabwa wa bondo. Baza qui ADG na biso na télé 7 là où on était. Le là na RTNT. Ozomona que bazali loba ba papa babandaki kopesa biso bamayele ebele oyo tozwa baopesa biso bamayele ebele toyoka bango epuis grâce na bango epuis na bato bazalaki batoka badirecteur kapongo omona moto ya mayele ozomona moto apesanga alakisanga importance à voix na radio parce que omoni tant toleka na baradio wana bato baomona o te baoyoka kaka mongongo na bapamba ngongo kaka donc moto ayoki yango boye lelo ndenge Top Congo esala succès à l'époque tant tobandaki na baradio neti kwa radio 7 donc succès au radio 7 esalaka à l'époque ndenge tomona Top Congo oyo moto ayi kosampase biso mpe à l'époque ezalaki bongo bato mosusu oyoka bayokaka o kaka na kombo kaka au monstre la noblesse oxygène tuma ndenge tozalaki mais bamona o te bato bayo découvrir tant tokie na télé ndenge bato bayo découvrir au monstre yango azalaka boye au monstre yango oyo mais quand à partir à voir na biso et ça qui n'est mususu et puis na mosala tourner ko sala c'est juste pour dire qu'il faut avoir la patience et puis ko link na mosala na yo so link mosala na o ça bien la qualité et puis ko attirer ba te belé sans pour autant forcer nature oui mosala na yo fungole yo ba relation est-ce que ça ya solo bien ça ya lukuta est-ce que et permettre de rencontrer les grands de ce monde bien sûr à habiter tomonaki basérie moko baprof Théophile Obenga baprof Kamana baambassadeur bazala koya wana na chaîne ambassadeur ya Maroc ya France ya Belgique bazala koya wana est-ce que mosala oyo osali est-ce que efungoli barelation est-ce que oza na carnet d'adresse tobetana yango tolo te tolobi baambassadeur toyambi presque baambassadeur ebele po baza accrédité na Congo ambassadeur à Belgique bato ebele toyambi il suffit bato bakota neti na page Facebook na biso soit na YouTube so wabeti au monstre la noblesse olege ya oloba baomona bato nini oyo toyambi presque bato minene oyo batombwami non seulement na mboka na biso mais aussi à travers le monde oyo bapesi biso confiance à travers mosala oyo tosala donc carnet d'adresse ezali et puis grâce à mosala oyo tosali
yango tambusi biso na monde de pays mosusu. Ah bon? Misi ata infronté. Ah, basaleli yo nyonso tout. Eza kutu tembongo uti na famille o nenité. Visa au fêlé, passeport au fêlé, billet d'avion au fêlé, séjour au fêlé, hôtel au fêlé. Nyonso. Nini ezangaki? Et le hôtel. Na monika moi aussi hein. Ba uti ndelo visa na téléphone quoi. Uvandi ka bo visa na WhatsApp ba. Makambo wendo cha mulongo kuneza. Obimisi yango. Visa zo na WhatsApp. Visa na nini donc et ça pour la musala. Comme moi. Hein? Parce qu'il y a des gens où peut-être payer passer à la rapée mboule belé, peut-être besoin d'opportunité bon côté. Donc il faut dire que ça grâce à Nzambe et puis voilà. Donc sur ça musala on a bien au du férié et puis batala. Mon dit tout ça on a besoin d'un monde entier dans 4 coins monde à travers Congo Promo, à travers Molière TV, bazo baté. Et puis baraki et qui a fait quoi sans que l'oba. Ozomona. Donc observer à biso pour tout ça miroir à la société. Batala rabayebi que les camboboyé photo le camboboyé photo ça. Donc on a fait au moins sur la noblesse au-delà il y a pas connaissance bateau rencontrer à voyage vous allez bénéficier sur les plans matériel les lots moi ça noblesse ni le vous nango ko archive le là bien moko boye ko ça va dire non on a bénéficié grâce à ça on a bénéficié grâce à ça. Merci beaucoup Cédric pour la question. Je pense que mon monde peut traverser un bâtiment très difficile pour le matériel. Priorité à Kamusala. C'est vrai que matériel, vous avez un lelo, le qui peut vous en avoir, le qu'on a payé. Tu vas y boiter, hein? Tu vas y boiter, ok, tout ça Musala na bâtiment européen sacrificiellement pour tu vas y game sur y a pas ma colle. Au mati pengombol. Et à te que tu vas y mba moro boibu bandi na ba beste. Je me rappelle un jour au Longa Penza boulevard limité ma colle. Au 4 Victoire na habité aux Oginzela ya Funa. Oui. Ligne 11 au Saganate. Ouais, ou de ligne 12. Tu bête mama kolo. C'est-à-dire là aussi c'est boulot boye. Mais mutondi matin. Mutondi yango to ça ba jeune ba le fo balongola le koso. C'est-à-dire tout le monde a makambo tout motu famona. Hein? Moi mon cœur peut-être dans ma service grâce c'est pas dit que tout non on a l'écoloté. On a passé aussi des temps des moments difficiles. Mais au moment opportun, on ne peut pas parler de matériel qui est dans le déjà, si on a un carnet d'adresse Cédric, il a déjà quelque chose de bien. Tant dans le que au bimisi loroté, au combien d'ambassades, hein, babenyo gara pam lobby faux en Dubaï. Zangambongo mezana na batu. Ndeba lobara zangambongo zana batu. Babenyo bubu lobby zana Kenya. Lobby zana mboka boy. C'est grâce il y a musala auto sali pour na mboka, batu ba reconnaître yango, batu ba vandi. Et ça peut-être il y a même sous peu ba salaire té. Tout quand ba tam sous peu moni boy na boulot et mon peu boy article 20 hein. Article 15 ndeba lobaka. Ba AS AS et puis AS on peut pour na bilongi. Mozo travail. Mais au vendre mon moto mon a musika a bengyo allo natinde le $1000. Donc salaire na yo multiplié sur fois combien a kangi monter mata ti okira na nini bozui. Ozomona, c'est-à-dire eza grâce à travail. Yango il faut d'abord travailler les on peut pas dire que matériel tout autre pour travailler na passion. C'est-à-dire tout autant dans l'esprit en matériel té. Le loya passe ma casse batebe ba yo mona aibno musala malamu te mazo kumisa matériel. Sur autant ozate pour matériel les bébar même moto rende te wana ngolobe ko kufa. Et puis voilà, examen makasi. L'homme donne que ce qu'il a. Au moins une éducation de base est très important. Bandeko ba ça na YouTube, les télévision ba ben pourquoi ben en télévision en ligne ou médias en ligne. C'est-à-dire eza musala. D'ailleurs le monde est tambola par rapport na yango et un mbongo belé. Mais sauf que bandeko peut-être façon na bango ya kosala ba ko nourrir musala na bango tezo pesa kilote na musala. Mais base à conscience baibelo roni balingi parce que musala ba ça je vis d'autres journalistes ba au centre d'internet ba msuba na ba poto. Et ça grâce à musala na bango. Alors eza question éducation de base mucho aza bien éduqué ata aza wapi akopesa kaka fruit malamu balaksaye na ndako na bango. Moi je me dis, j'ai une famille, je ne peux pas m'exposer par exemple au-delà au sein de la télévision en Congo pour aller sur YouTube, ça du n'importe quoi, jamais. Moi je travaille dans Congo Promo, tout ça na okuna.
c'est-à-dire biloko na salaka eza oyo lekanaka na télévision awa, c'est ce qui se passe là-bas na Congo Promo. Ils ont bien traité. Je peux pas dire que non pour les internet pour votre batalanga, na ça n'importe quoi et tout et tout. Ba blog monsieur comme 80 000 vues, 50 000 vues. Il y a un la mutagala tout au fin rabatu. Non. Ce que c'est le musa na yo bien au tie ba Holanda kaka. Tout le ngape côté ka image ya mboka positivement. Et aka raté côté ka image ya mabe. Obi kinga na webisa yo vision na ngeza romoni ba Thierry ya Michel. Wa sala mo bout le roi d'Isaïe. Tala ndeko wana aza belge aza journaliste le roi biso mais ndeko wana tanga salaka ba documentaire na sur le Congo, ils ont bougé monde entier. Asala Mobutu le roi d'Isaïe il cartonna partout à travers le monde, mais il n'est pas congolais. Alors pourquoi pas biso le roi banamboka n'équipe to nango na ba réalisateur à makasi ndenge yo zali wana ndenge ba André Njeka bazali sur le lot to ça le lot ba documentaire pour nous sa image moko positif mboka na biso to réaliser yango ozomona c'est-à-dire mutu faye ba aibelo onine alingi hein na robiso elo moko même na mboka na poto de indépendance c'est vrai que ba lobela kaka Lumumba et tout il y avait eu un journaliste je crois Edmond Morel azaki anglais. Il muta lutaka à l'époque à dénoncer comme makambo au roi Léopold en osala batu awana Congo. Un journaliste. Kokata batu maboko. Kokata batu maboko. Il muta dénoncer ka yango tia me malikolo kubuma batu. A dénoncer ka bamba bloco wana ti mona roi Léopold à l'époque atika état ya Congo comme état indépendant. À l'époque. Mais il faut pas à la raison. Bamsou bayo karaté. Mais c'est qui est ça la succès de quoi le roi binonde bosali on garder standing on a ti lelo bozan kata musala oh il faut ka ko sala ba base genre moro information molungi zate kutika la takala mais après polémique après base tu gagneras quoi? Tout le monde est belé bâti quand baisse. Est-ce que après baisse on va somber bon mapango? Il y a un journaliste ni no internet to biso balé kanaka. A sali baisse après so esili azulu pango mora sombi na ma campagne to sombi na mettre pas ça qui baisse. Il y en a pas? Alors yebisa biso nano. Eloko nini oyo monique nano parvenir ko sala ngote na musala na yo. Oyo zo mona ke za idéal il faut atteindre bien za objectif moko il faut atteindre coûte que coûte. Oui, puis André Njeka biso rôle na biso zali ya ko informer ya ko éduquer. Les gens habissi comme sous na Congo non to 8 ans au comité. Ya on a ça même bato ba Hollanda biso gouvernement batia biso bato ba poa. Nous tout dans la partie prité biso social et la cheval de bataille na biso. Biso makamu sous etala biso te naza la coloration politique moroté. Mona baninga pe balukaka moi ba source mobo ya ngenge ye balobaka lupemba yo pe basukola yo epa ya komunkanga oui mota ebi kota luka lupemba na yenga pe na gwa nanga boka se manne na za bona rozanga gwa ah bon na gwa yango sombi mituka yango yebani monde entier mais moto naza nae azali aza moto osakana ete nganga nanga ona nganga aza puissant osakana te nazo ebisa yo oyebi komona na ebite moto yebi nganga na yo tango kende kuna to kenda biso mbala alors nazo ebisa yo nganga ona apesaka bloko leka komona ya Donai El Shaddai Jova Rafa Jova Nissi yinda za force nanga parce que nous avons nga boye force nanga za nzambe wana donc ye mutaza nganga nanga yebi mutaza sala ki mona c'est grâce à lui. Alors, moi ça représente nini tango talaka moi si neti ba koko ba maman na biso ba leki na biso ba moi si en général représente nini moi c'est être moko cher parce que les autres sont botami ils a grâce à moi si grâce à ba maman. Par exemple, maman nanga atikanga na jamuke na 10 ans, 9 ans. Tu vois, c'était pas du tout facile. Mais ma kamo maman nanga ba na ko ebisa nga banata na ki mona muke. Ti le tika langa.
Donc moi c'est pas nanga azanyo surtout parce que au bomba moi pendant 9 mois na libumo botaye et puis à servir pour Namboka moto à sala geste mo ya bongo faut ko féliciter parce que mingi peut bazan na balongola bazemi combien bazo bazemi puis après ba boma bana. Donc ceux tout année tous ali ils appellent grâce à Nzamba à travers moi c'est parce que basi bat babota biso na na respect ma casse vis-à-vis à bamana. Est-ce que vous avez un boulot ya kotika métier kokota na politique ndenge to moni baninge belé batiki journalisme bazo envier ba poste politique ba député ba ministre ba maire bilo ndenge wana. Non, pour l'instant on a pas dévoiler en côté mais tout dans ba projet belé pour mboka na biso pour servir mboka ya te au sa politique pour servir mboka na opé autrement. Mais ma projet peut-être l'autre au Lobango pour que Batumso va tricher, mais dans les jours à venir, il y a des temps que nous sommes vivants, Maramoto n'a pas les arrêts juste pour l'intérêt général en Bokanabiso. Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils nous ont balingué au bout de nos Congolais, c'est plutôt apporter un plus dans savoir-faire, surtout dans le domaine où nous allons. Nous représentera tout. Donc tout ce que je ferai sur terre, il vous aura rallié l'intérêt général, surtout par rapport au Congo démocratique. Donc Mikolo Zoya, car à travers la caméra, je crois que tu as dévoilé en haut, pourquoi pas à travers Congo Promo et pas le boss Raph Ngin. Alors, Nini au Sengele ko bimisa lelo, oyo moni que tu touché en côté, oyo ko loba, na mukuse. Non, non, le baga qui faut tout lingana, biso ba congolais, tout lingana et puis tout lingambo kana biso. Moni c'est pas pour rien que Nzamba ça que tous ba congolais. Et ça par hasard tout lingana biso tout bas congolais et puis mon domaine il ça l'effort il faut apporter un plus surtout par rapport à mboka na biso ba jeune ba ya na monde journalistique ba lo ba mingi te mais va travailler au ce moment au bi le ba blog belé ça ma le biso mesana vraiment baté mais il y a ba tous dans monde tout ça ba ça un esprit à créativité te ba tricher mais ba lo ba trop si ko population tout ba éviter modèle mais on ne pas un modèle donc tout le monde a humilité je pense que ceux qui ont qui a licence patriotisme tout ça est-ce que dans Moussala qui journaliste look est en importance mais look a une importance immense na la bandit pour ça un reportage dans la minene et si quand qui la télé Sambo tout ça qui est un plus. Je rappelle que télé Sambo dans la lingala bien en télé 7 en français et la chaîne Modeste Moutinga za propriétaire justement ngana ina look ba te belé na monde na biso ba yakaka ba bon journalisme to éviter to bani to sali koleka baninga je sais pas moto na prononciation na moto na façon na ya kosala mais look ba ça quand même plus parce que lelo ngato ngana bani ko ça ba reportage à minene na ina tenir républicaine on a monté pesanga idée on ezali bienvenue Marie Bakoumani oyebi émission dans sala le rôle émission le rôle la week-end c'est où ya ko comme réalité et ya kin le la réalité plus montoné ko ça on a d'abord Mabokoy et puis tant Maboko ya Koufi tu vois Steve Kalala je crois que batbalano Hollanda sika tozala qui télé 7 ba on a Steve Kalala on a une habitude de rotia sac na Mokongo alors tant Steve a Koufi bienvenue Marie Bakoumani ya ABC a déjà na biso Fredi Mulumbaka boy wa Bondo grand esprit to pesi bambo te belesi kaza abi au moins ça ko ça émission wana pesa confiance dans la émission bienvenue à mais il faut crier le ronayo tala Steve nika bande ko lata mu conseil na Mokongo Maboko ba ki pona lingala wana makasi yo pesa le lo mo ba eza identité na yo ke bana deuxième bande au moins na éviter et toi na bande moko ah OK oyebi le ko na vendre na bandal na uti musala na Gombe na zozonga na taxi na komi na Wileri wenze moko za gawana wenze akalu fungola nga biblia fdepsinga na luka look nini ngana ozwa pour ko bakse un plus na zozonga bona taxi na tala bona moni côté mo ba oteka ba combinaison ya bleu ya jaune ton na boy ka kudenga na bi luko ngana ozwa ka luko ya ba combinaison dans toute la émission dans la réalité plus le roi to le belara plus mingi makamamboka na kitana petit chauffeur ta kimena bi kitanga
akiti singa na kiti na kena tuni salopette na tuni salopette au combien après singa prix na somba salopette ya bleu na tel nanga mo bote ka ba rappeler ya Congo na zui rappeler wana na sombi yango na kena mona ndako pa tailleur a bambeli nga na liboso ikomi tenue ya bleu na nini c'est les couleurs à drapeau nga mo na revendre na donner la pression au combo tenue républicaine tenue on obere yebani ko leka nga mo parce que si on a la tenue wana ke émission ba tum sonné dans ça bo musu boye bata o yeto yete mais si on a la tenue wana et la rendez musu à l'époque je me souviens tant on a la on a na chaîne na télé 7 Anita Luamba le na RTNC on vu ka o ganga bi o mo si le on la télévision il est la télévision bon yo journaliste mo ko lota o renverser ba mère ça ba journaliste pour dire que ba journaliste ça va ba cravate ba veste ba nœud papillon naza muto ali boso na la salopette et lekela o la tela ki angonine donc na la taki yango na ngena na symbolique pour ça musala terrain ou bien sûr pour ça musala qui tana veste na terrain pourquoi d'abord na la taki yango je me suis na osala émission to ki kuna na fin fond kuna côté ya Nzela Congo central na moni la taille jean na moni comment est-ce que Nzela zalaki Nzela ngo ba poto ya période d'ambula mais pour na rotambola zalaki somme on était obligé à sauter quelques jeans et bebaki tant bienvenue Marie ba comment la pesinga idée wana je me suis dit il faut en profiter il faut la roi mécanicien en plus à l'époque présent wakala alobaka que toi na temps à 5 chantiers ngana bina chantier mutakola ta costume te iso mona na chantier mutala ta costume ngabité na tel pe nembuko za na habité mbuko za na chantier il faut olata salopette tenue à chantier na lati yango et puis na yo bakisa chapeau ya bata chantier on a robak les loba tout ba ko olata on tana ba chaîne tout mais inspiration chapeau ya la ki wa pili susu yo so la taki inspiration elle aime pas na yo ah bon je me suis sur les missions on ça na télé 7 na moni olati ni en tant que directeur technique à télé 7 ngala o chapeau qui toko bonga bi o pesa ngalo na ta émission na si mo sekaki na zo ki on a marqué to ki émission na la tiango boé et baki c'est un plus à part ton na lati tenu à l'époque na ko la Tanzambala le lo ba tout avant to ko Tanzambala tango lati salopette to moni ba chaîne tout balani salopette ti lelo ezanini eza ko tricher ou bien bon tricherie wana et ça la gardé non ça la ngama bete la c'est pique to baki c'est un plus na monde na biso ya presse ozo mona ba to no chaka na tenite hein nenge vina nga zakara lo ba journaliste kalbando la to mona mokodo etengama au monde ba aussi reportage no sur sala bien ba émission yo so présenta émission nini yo mona que vraiment c'est la plus belle émission alors émission nini yo mona que c'est la plus belle émission en carrière na yo en tout cas na sali be émission epelé bon l'émission est belle marquée partout parce que là n'engue partout bango va à travers le monde ça me fait du bien mais il y a une émission moko si le tika là au légaté émission on a ba kamara biso et tika l'appelle le rôle à moi na Kingabwa oui na Kingabwa donc mauvais souvenir c'est-à-dire bana Kingabwa avec un problème mora makasi à l'époque Baluga chaîne à Rossala, Baluga journaliste. À l'époque, 2013, on a mon raté. Baye et Kiri, on a la télé 7. Babi Omos, tout le monde moto ça en émission de parce qu'on a un problème on a niveau qu'on a raté parce que les qui m'a passé quand Kouloune bandi si comme kasi na niveau ya Kingabwa. Na boya ratu à liboso. Basangani baye belé ba étudiant dans la quartier. Basangani maman babine au moins il faut yaga. Na choix na respect na public na bina qui ne kuna émission là tout comment là sur place bakanga biso bakanga na caméraman à l'époque c'était Kidim bakanga biso de 13h 15h tout vanda na bureau ya capitaine na komone kiminga kanga biso azara major à l'époque je crois makanga biso na bureau na Kingabwa tu vois na bureau c'est surtout ça les lorone tout ça ramusa na biso abino tika bino te faut pesa na ba image chance on avait gardé les images tu vois na bureau on a pendant 2-3 heures du temps de haut comme un message
la chaîne. Et puis on a besoin de à l'époque, Canal Kin, la chaîne Monaki, relayer information là, au moins, il y a la noblesse et son caméraman ont été arrêtés à Kingaboa. C'est un scandale. L'homme on a monnaie, il y a les droits de l'homme, il y a les défendre la biso, jet, il y a pour nous défendre parce qu'il va tirer la biso en retard et va s'arrêter sur le roté, tout bombarder la image. Et après le roi net moi mauvais souvenir, il y a pas toujours une menace sur à l'époque. Aux hommes là, émission net car au légaté, ils émission marquant à ma case, mais la bombe peut-être Mikoloya. Tout le monde a commencé à traiter parce que l'émission Sama Banda 2013, surtout le Guinée archive dans l'émission au monde, on a traité autrement pour que tout balancer. Le gouvernement a une émission à la pondre la Talisa. Il y a parmi moments forts, il y a carrière nanga. Et marquant à ma case, qu'on soit menace à l'Olengwana, mais Dieu est grâce. Tous les années, tous alliés, et puis voilà. Il y a une émission marquant. Mais l'émission tout ça là, si on a cette émission, si on a les canaux de télévision, et puis écoute internet, en tout cas, non émission dans mon rata. Et marquaga, on a une grosse émission par rapport à matin. N'engagez Freddy Mouloumbaka Boya, il y a déjà naturel à la télévision. Après 1 mois, 2 mois, on tourne l'émission. L'émission sur l'animation, l'émission sur la musique, tout ça, on a à tout moment. Mais l'émission est un documentaire, il y a des Congolais. Tout ça là on pas mater toujours à temps pour tout bimisa mususu. C'est un peu ça. Émission il est ça un bon et belé na carrière na. Moi là non vraiment au Simba peu moins mi solo et puis ça peu moyen à kochata moi provision na parler. Non, bien émission se fout à rater. Non, bien tout ça la répondre à mboka. Zala sincère, les a débatté. Oui. Tout pour nous sincère, tout ça répond à mboka, tout ça répond à mbongo. Mais monsieur tout ça répond à sacrifice. Dans la mission morte au Kenda, toute la population peut s'habiller mbongo, tout le monde peut s'habiller boyezate. Mais na epsa kiyo ni bandelike. Ils ont là tant mususu, muto landé mission mort bosongolo pakala yo et toucher abina otindelo autant. To abizwa code OK au jupe mbongo sepeli. Mais au départ on sait qu'on pour la mbongo te. Mais yé mora landi, muto mora landi. Habité au saka musa makasi pour namboka ngala sepeli na peso yelo robot ozomona ndenge mo to na 4 pieds au vandi mutatel habité obi o meli trop na 4 na 2 pieds to ngo na 4 pieds à celle au geste c'est comme ça, c'est-à-dire dès le départ on le fait pas pour de l'argent mais sauf que batu baza ba pambola biso pe na ba sort ba forme belé pour lundi et toucher et puis à celle lio c'est un peu ça mais émission mangengenge l'émission na sala est belé à travers le monde et j'ai émission na sala nanda quoi le fait maréchal Mobutu na émission mangengenge non na mon émission morote batba na joata na rolo bata ba 500 appels à travers le monde au vandi bonne journée mon moteur bengo le roi na Kasavubu allô monsieur Omos en tout cas félicitations aux émission mangengenge na émission na sala nanda Mobutu à l'époque so batba beti na YouTube Omos Mobutu ba au monde émission na YouTube au monde ba nombre de vies. C'est-à-dire que ça parmi les missions marquées surtout à niveau international et qui est capté par tout ma casse pour ces personnes à Moussa. Bon, les lobana ya sukezani ni pona tranche na biso lelo. En tout cas d'abord on appelle Sibino merci beaucoup André Njek ainsi que na Cédric Bakamana na honneur au Bosalinga lelo na qui surpris na ebaité. En tout cas, on a remercié Bino Makas Koleka. Et puis, on a des fans, tout balinga. On a tout ce que la Robin a bango baimboka. Hein? Ba fan, tout ce qui a peut-être le bateau moussous. On a ce que la Robin a bango baimboka, ba patriote, bateau balinga mboka na bango. En tout cas, merci beaucoup na soutien au Bossala Rabiso. Boule matin na Bossala. Parce que, hein? Tu as un simple serviteur na bino, tout ça là pour na bino. Boss na pe ba collègue na yo akalate ba équipe wana matin 7 basé par pied à travers le monde. Oui, na ko boss na bango te parce que c'est grâce na bango. C'est grâce na bango pe to zana to ali ba to ba Ange Matulonga. Ba to ko la ba Mireille Dio na Canada, Ange Matulonga en États-Unis, ba tatana mbede na Belgique. Baza bato yo baza na mutema na même so na tangi bango te. Ba to ko ba ale bangamba. Ba oxygène tumba. Bato ko la ba Ivana Armand Ilrich na ko bossa na bango ba bato ba porter belé bato ko la ba Yomoko André Njek on a télé mafumbe hein ke mafumbe na ko bossa na te bato ko ba Cédric Bakamana hein ba matu européen zana biso
jeune frère Nabiso, Isa Batnarobo Sanatetora toujours ensemble. Je crois que pour le public, oui, na pesi batu tout bazai tellement belle son na tanga na boss spirituel va bossa na kaite. Ouais, prophète Libambo Chaikolo. Na lo na Congo soki batanzambe bakomi le rôle à Moutouanzam, wana prophète Libambo Chaikolo. Un grand baobab de l'évangile. Alors barana mingité mais Dieu l'utilise puissamment puis misa batu belé au bon c'est la penzame na Congo. Mais ça humble. Prophète Libambo Chaikolo na péché Bambo Tebele Sikazali. Lui c'est mon père spirituel. En tout cas, la lignée mingi Sikazali Nzamba Baxele Mikolo Belé. Batu tout balinganga numéro 1 est affiché. Bolé maintenant au souvenir biso poto kokate. Pour la moussara to na posa makambo belé ba matériel ba bloc belé na osenga la bino ah bokanga mutema te soki soutien zata na équipe munene ah bobo mona na nga moko mais na sima to na batu belé so bo soutenir biso et ko appeler au moko bien à travers ba numéros affichés na bosanité le boss Raph Ngindu parce qu'au-delà d'être journaliste il y a Télé 7 il y a Molière TV lelo yeba que na pas journaliste il y a Congo Promo Raph Ngindu le boss moko ya Bogar et puis à jeune sur l'arabien la PC Bambo Tebele Sikazali et puis tout à travers le monde du fond de mon cœur je vous en suis reconnaissant. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.